Mama wa taifa Ejika TV. Bonjour mes étoiles, bonjour tout le monde qui aime Jika, la mère des nations. En tout cas, je vous aime, je vous adore la famille, malgré la fatigue, mais le travail nous oblige. Wallahi, bonne fête à vous tous, parce que je sais que fête eza ko continuer bandeko, fête eza ko continuer. Lobby ezalaki ya koyinda, lobby ezalaki ya kobeba. Hier c'était le 11 novembre 2024 que Mamassi a totalisé 40 ans d'âge. En tout cas, félicitations d'abord à cette femme a accepté qu'au passé Kibolenge naye pembeni ya mopao et le lo akomi mama a fêté 40 ans naye na 40 ans naye mobali naye wazali légende na biso a sepelaki asalela ye anniversaire surprise. Bandeko, anniversaire surprise ezalaki na n'importe quelle saleté. Bino moko boyebi Lipton ndenge ezalaka eza biloko oyo ezalaka libanda mboka. Koloué sale lokola sale na Lipton, la famille, ce n'est pas donné à tout le monde. Les images parlent, ma famille. Les images parlent. Bino moko bomoni ndenge sale ezali. Niveau ya dimension, lolenge ya décoration. Bandeko, l'argent n'est pas camarade de quelqu'un, l'amour n'est pas camarade de quelqu'un. Tout ça là, école kanaka kana grâce ya bolingo la famille. To linga na vi na biso, to zanga jamais ba bolingo na biso. Bato balinga kabiso dans les vrais, bato balinga kabiso parce que to zawana bazo soutenir biso dans les bons ou dans le mauvais. En tout cas, faites à surprise et simbaki. Tozomona par image entrée à Mamassi lolenge zalaki. Ngana kanisa ki kutu pona zaka sensible na kanisa ki Mamassi azokweya. Nandenga lataki en tout cas spare wax. En tout cas modèle wana ezaka epa na bango moko nde batongi yango. La Mama Africa a tchaki lisusu ki Mama Africa en valeur. Na modèle naye au talo lobino c'est la femme de quelqu'un. Non, ça c'est la deuxième première dame de la République démocratique du Congo. Elle était à l'auteur la famille. L'image de cette femme était incroyable. Regardez vous-même les images, la famille. Regardez vous-même les images. C'était que waouh. C'était que magnifique. Impossible la famille. L'amour c'est quelque chose. Si Mutumoko Koya Koloba un jour que Kofi n'aime pas cette femme, c'est qu'on a compris que Bando Kubaza. On peut déclarer l'amour de quelqu'un comme ça. On peut déclarer l'amour d'une femme comme ça. Non, la famille. Couple wana epé sans vie na bateau bazana na porte ya ko divorcer batika. Couple wana epé sans vie na bateau yo balobaki bakopesa lisu bolingo chance te na minute ba komo luka bolingo. Couple wana epé sa batu ba devoir ebelé. Parce que kota la patience na soumission ya Mamassi yango memie lelo na ba gloire oazo subi. Ya ça ce n'était pas l'anniversaire, ça c'était mariage. Regarde l'habillement. Batim, tu es à la qui présent. Tu me Mamassi na cadeau na bango na pointe topesi bango ba ingeta. Batimi tu batsindi love na cadeau na bango na pointe topesi bango ba ingeta. Bafani ya mopao tu ya monde entier na pointe topesi bango na ba cadeau na bango topesi bango ba ingeta. Ba grand prêtre tout na pointe na ba cadeau na bango topesi bango ba ingeta. Tomoni ba boss, tomoni ba ancien premier ministre, tomoni ba député, tomoni ba sénateur. Ba prêtre nyonso bazaka pembe na mopa otomoni bango en tout cas topesi bango ba merci parce que tomoni ba cadeau na bango. Rien à dire. Libala ekosa. Lobi kasonga mona zala kiesi ya Mamassi. Donalinga na compte na ngata ata ba 1 million de dollars hein.
Nandenga mabete waneza famille olomide efandi na mbongo pembe na bango. Bandeko fête ezalaki wow. Pour la première fois, Moutounyo soit d'accord nelo ko elekana kilobi. Moutounyo so amoni place à rocha jalousie. Moutounyo so amoni place à rocha NT. Moutounyo so amoni place à rocha la mutema mabete. Moutou amoni place yo a roki ko sala keno eloko wana e bima na ndenge o biazo kaniselate. C'est pour la première fois la famille kota la image ya modèle oyo love. Et là où maman s'est dit, elle dit en fait, Kofi, c'est sa vie. Est-ce que ta femme aussi, c'est ta vie? Est-ce que ton homme aussi, c'est ta vie? Ça dépend de l'olengo me la mwasi na yo. Ça dépend de l'olengo me la mobali na yo. Mobali po pesa mwasi no esengo zo senga kauza na mbongo belete. Kana mukyo za na ngwana ko pesa pe esengo la famille. Couple oyo la famille. Tala baleki na ba moment difficile mais na minicho ba komo pesa ba te belé ba leçon parce que na moni o ba ko kutana nango koleka o ba kutani nango na vite et puis basa mabala beauté yama basa mabala tomichi en général eza pona biso ba mama likambo yete ya mutu na mutu mama si mo pa wakati débat na internet mo pa wa lobby a ça suffit maintenant. Personne ne parle. Ba page polémique kaka we banda ko finga mamasi yango lelo ezali ko glorifier mamasi. Non, ça c'est la magie la famille. Ça c'est la magie. Tolanda ba image. Place au soin zate to chela bino. Place soin zate au kanga. Boyo kaka ba image nandenge na zoloba. Je vous aime, je vous adore la famille. Hier c'était en tout cas botalanga na mami nanga. Nena oyamba oyanga de cœur de cœur. Des cœurs de cœur. Autant vena mama ye moko moninga na musika penda bien. J'ai gardé mon cœur. Ah Seigneur, tu sens que l'amour que partage entre la maman, hein, la famille. Il faut donner l'amour. Lorsque tu donnes l'amour, bah osons c'est l'amour la famille. Ah oui hein. Sans repérer haine ou recevoir haine. Biso tozo s'aimer bolingo, to recevoir bolingo. Et ça la bien ma casse. Yango wana tolanda bongo la famille. Rendez-vous lobby émission spéciale parce qu'aujourd'hui dans aucun cas ça live nous sommes fatigués, la tête nous fait mal yaya donc ba détail ezebelete mais félicitations na batu nyonso ba musicien bien habillé ba danseuse bien habillé Molodoy leader number one Tigre enfant béni de la RDC. Moi na liboso ya mopao animé soirée mobimba kino suka talaka Tigre binisi mama si c'était talandenge ba fandeli c'était aïe 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 droit d'auteur ezo bo mabiso droit d'auteur ezo tiwe biso ce n'est pas grave borolanda yango toujours na image. Je vous aime et je vous adore la famille. On est ensemble, rien à dire. Ciao ciao, rendez-vous demain.